pe tata molimo santu kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye Kinshasa oye Kinshasa oye Kinshasa oye Nkamba oye Nkamba oye Nkamba oye Sasa hivi topesa lokumu na kolo lokumu Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Beta maboko makasi Okombo ya tata mwana pe tata molimo santu Lelo dimanche 3 novembre 2024 Toti kolanda matei na biso na botebi nyonso Matei mayema pesa meli biso Na maman pasteur Zola Emily Yunga Deuxième vice-présidente ya AFKI Niveau général Nda pesi biso mikanda miye Psaume 1 à 6 Pelekina mokanda mo Exode 20 1 à 17 Nde Matei na ya juna mokanda ya Matayo to Matthieu chapitre 3 verset 7 à 8 Nde alekina nzela ya 13 tina 17e verset Maoyo toyoki tosimba tobatela pe tosalela Ndena yango lokola tozali na milulu ya libatisi ndeto kobenga directement papa pasteur provincial ya Ngumba Kinshasa Reverend Pumbalo Zambo Avalo ale kaliboso pona kokoba na programme Kombo na tata mwana pe tata molimo mosan Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye Nkamba oye Nkamba oye Nkamba oye Tokei na yeme Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Kinshasa oye Na kombo na tata mwana pe molimo monsantu lelo Ngumba Kinshasa tokutani na centre d'accueil poete tozali na sacrement ya munene boye kosala mokolo malelo bandeko babiso bandimeli kolo na biso Yesu Kristo pe motinda miwaye tata Simon Kimbangu yango bakoyamba malelo ndenge tolandi na motei
na lingomba na biso tozaka na sacrement minei. Sacrement ya liboso yango ezali kosalama lelo oyo babiangi yango baptême. Mondimi avant okoma mondimi ozalaki na kombo ya mopakano, mais lelo soso liloba na Nzambe tango ozwi batisimo okomi mo Kristo. Yango wana sacrement wana nde kosalama mokolo mwa lelo. Sacrement ezali likambo ya motuya oyo moto akomaka mosantu, moto akomaka pembeni ya Tata Nzambe. Lokola ndenge kosalama lelo pona batisimo po ete na bayuda baptême batizo elakisi ete kodindisa mutu na mai. Nzoka nde Nkolo Yesu Kristo lokola yaki a instauré système ya baptême ya sika oyo lelo ezali kosalama na lingomba na biso. Tango tokozwaka batisimo elakisi ete na tango nganga Nzambe azali kotiela loboko ozokufa na Nkolo Yesu Kristo nzela moko. Lokola ye akufa asekwa ozali mpe kosekwa na ye nzela moko. Yango baptême ezali eloko ya mutuya, il faut mondimi asalaka tango nyonso. Ezali la purification du péché. C'est vrai na tango wana Nzambe azali kolimbisa yo masumu, na tango nganga Nzambe azali kotiela loboko nguya na molimo mosantu ezozikisa masumu nyonso kati na yo komi mosantu. Yango papa diange na yekisa biso te na mokolo oyo bana na biso bakulaka asuete te, mais soki liwa ezwi yo lelo ver azali kokende na likolo. Po ete na tango wana Nzambe akotangela lisumu lisusu te okomi mutu ya sika. Ezali nouvelle naissance, mbotama ya sika ndenge totanga lisolo ya Nicodème. Ce qui fait lelo ndenge ozali kokula ozali kobotama mbotama ya sika. Bongo lokola zobotama ya sika yango bawiti kote ya biso balakisi ete lingomba yo ndime Tata Nzambe Nkolo Yesu molimo mosantu ezali lingomba ya mibeko malamu otama na bizaleli ya sika. Po ete bizaleli nyonso yo osalaki ezalaki ya bapagano ya kala ozongela lisusu bizaleli wana te po okomi moto ya sika. Tozali kosangana na Nkolo Yesu Kristo nzela moko. Baptême ezali na 3 sortes esalamaka na mokili. Ndenge tomonaki Nkolo Yesu Kristo ndenge batei biso ake kozwa libatise mpa na Jean Baptiste mpona kodinisa ye na mai. Nzoka nde Jean Baptiste asakolaki ete ngai nazobatisa bato na mai mpona kobongola mitema, me ntango Nkolo Yesu Kristo akoya libatisi ezali susu ya mai te. Ndenge tozomona na mangoma mosusu libatisi wana ya kodinisa bato na mai etikala. Baptême par immersion ya kodinisa mutu na mai. Mangoma mosusu bazosalela baptême par aspersion, batie mai na bassin basopeli mutu na mutu balobi azwi mpe libatisi. Nzoka nde baptême oyo Nkolo Yesu Kristo alobaki ezali baptême d'imposition des mains. Tango nganga Nzambe atie loboko nguya na molimo mosantu ekiti epetoli mutu ezikisi mabe nyonso kati na ye elatisi nguya ya bonzambe. Po ete Yohana alobaki nabatisi bino na mai mpona kobongola motema, mais oyo akoya akobatisa lisusu na mai te. Baptême d'imposition des mains oyo lelo ezosalama na église kimbangiste. Yango wana batata mpe bamama libatisi eza na ntina monene toyoki ndenge jeteka yembeli biso na nzembo. Ezali titre ya monene oyo okozwa yango lelo. Po ete papa diange na te biso alobi premier escalier ezali kimondimi. Malamu tobatelaka kimondimi na biso. Ndenge tokoti na nkamba Tata molimo mosantu Nzambe Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi bayembi ndenge bayembaka na mokili soka kufa kena likolo kuna ke koyembela Nzambe. Bongo biso ba pasteur toteya kaka na mokili kuna okote esusu nani po kuna ezali nde basantu kuna mabe ezalaka te. Yango wana ezali ntango ete malamu toyebaka kobatela kimondimi na biso. Ntango ozwi libatisi obongoli motema mbotama ya sika zwa sika tamba na bizaleli ya sika. Yango wana na ntina wana mokolo malelo tomona ete bandeko na biso bazalaki libanda lelo mwinda mankolo beleli bango bayoki mongongo na nkolo bango wana balimi bayekoti baya kolanda osika sacrement ya baptême kosalama lelo
po ete bazwa titre ya sika bakoma bakristo bakoma bakimbangiste bacroyant kimbangiste bonga boye korejoindre biso malamu bozwa ezaleli ya sika po ete lelo bozobotama mbotama ya sika bokomi bandimi ya sika bongo mondimi ya sika esuka kaka lelo te tambola mpona bomoi na yo mobimba po ete nyonso oyo kosala yango nde kokende kozwa na likolo soki osalaki malamu oke kosepela mais soki osalaki mabe oke na mpasi voilà lelo ezali sacrement monene ya baptême tina wana biso basi tosangani awa po ete bandimi oyo babongami po ete bakoma bakristo bacroyant ya tata Simon Kimbangu mpona mokolo lelo. Voilà mwa moke ekokaki kozala na biso mpona kobakisa yango wana yango na ntango tozali kosenga sika na banganga nzambe oyo babibulisaki tozwa deja na possession ya kokende kuna na chapelle po ete toya kobanda sacrement ya baptême ya mokolo lelo. Voilà mwa moke ezalaki na biso yango wana tosilisi na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen.
Maloba malako matoma polo epai na baloma na tia na batisimo. Bongo toloba nini? Tosala se masumu po ete Nzambe akitisela biso gracia soko mokete. Pona matali masumu tosili tokufi. Ndenge nini tokoki kolanda lisusu mango? Bino moko boyebi malamu ete mokolo tozwaki libatisi ya Yesu Kristo tokulaki yango pe tokokufa na ye elongo. Bongo soko batisimo, bongo na batisimo tokufaki na ye elongo, tondimaki pe ete na ye elongo pe tokosekwa na ye. Kasi wana tata asekrisi Kristo na nguya ya ye, tosengeli kokoma na ezaleli ya bomoi bwa sika. Zambi lokola tosangai na Kristo, awa tokufi lokola ye akufaki, tokosanga na ye na nzela ya lisekwa na ye. Toyeba malamu ete babomaki bomoi bwa biso bwa kala oekurusu elongo moko na ye, na tina ya nzoto na biso ya masumu ekufa pe tozala na bomoi lisusu na lisekwa. Ya solo moto akufi azali muombo na masumu lisusu te. Lokola tokufi na Kristo elongo, tondime ete tozali na bomoi elongo na ye. Toyeba ete Kristo oyo asili kosekwa akokufa lisusu te. Liwa ekoki lisusu kosala ye eloko te. Akufaki se mbala yoko, asukisaki bokonzi bwa masumu libela. Sikoyo azali na bomoi bwa ye mobimba ezali pona Nzambe. Bino pe bongo pona likambo lia masumu boyeba ete bozali bato basili kokufa, kasi po ya Yesu Kristo bozali na bomoi babino mobimba bozali pona Nzambe. Nzoto ekoki lisusu kozala muombo ya lisumu te. Awa nzoto na bino esengeli kokufa, bokeba bongo botosa lisusu posa ebe ya nzoto te. Bondima lisusu te ete nzoto ya bino ezala esaleli ya mabe na masumu, kasi bomi bonzela Nzambe lokola bato basekwe bazali lisusu bato ya nzoto te. Soko lisumu likoki kozala lisusu na bokonzi likolo na bino te, bozali lisusu baumbu na mibeko te, kasi bana ya bolingo bwa Nzambe. Tokotanga mibeko zomi ya lingomba. Mobeko ya liboso, okozana banzambe mosusu omiso mangai te. Ya mibale, okosala ekeko ata yoko te. Ezala elilingi te ya biloko biso ezali na likolo, awa na se to na bozindo bwa mai. Ya misato, okotanga kombo na ngai Nzambe na yo na likambo ya lokuta te. Ya minei, okokanisa mokolo mwa sabata po ete obulisa mwango. Ya mitano, memia tata na yo pe mama na yo ete umela mingi na mokilo yawe Nzambe na yo apesi na yo. Ya motoba, okoboma mutu te. Ya sambo, okosala ekobo te. Ya mwambe, okoyiba te. Ya libwa, kobukela moninga na yo lokuta te. Ya zomi, okolula ndako na moninga na yo te. Okolula mwasi wa moninga na yo te. Kolo Yesu abakisaki mibeko mibale. Linga Nzambe na yo na motema mayo mobimba pe na mayele mayo maso pe na makanisi mayo maso. Ya mibale, linga moninga na yo lokola okomilingaka yo me. Mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosa bakonzi bamboka zambi bokonzi bokote bozangi kouta na tata Nzambe. Romains chapitre 13 premier verset. Ya mibale, linga bato baso ata kutu banguna na yo. Ya misato, komela likaya ata diamba te, ata twibi ou bien bozo te, pe komela masanga to milangwa te. Ya mine, kosomba to koteka te na mokolo malumingo. Ya mitano, kobina te, kokende pe kotala mabina te. Ya motoba, kolala bolumbu to kosukola bolumbu te. Ya sambo, koswana pe kobunda te. Ya mwambe, koluka kisi te, maji, soloka,
Maïkari, Rose Croix, franc-maçonnerie, bongo na bongo, koluka yango te, ya libwa, futaka pako ya leta tango nyiso, ya zomi, kokangela ndeko na yokanda te ya mikolo ebele, ya zomi na moko, yeba kondima mbeba na yo osali na bandeko na yo, ya zomi na mibale, okoki kolia ngulu te, makako tokewa te, tokomi sika na tango ya koyamba ba Saint Elama. Ba Saint Elama bazali banani? Ba Saint Elama bazali bandimi. Oyo bakweyaki na mibeko ya tata Nzambe nde lingomba apesaki bango etumbu. Yango basali bitumbu na bango lingomba monete bamikitisi bandimi mabunga na bango. Nde mokolo malelo bayepona kozonga na lingomba. Yango na tokosenga na secrétariat abiangela biso ba Saint Elama pona libatisi. Na kombo ya tata peta tata Molimo Santu ngiri kozali 6 bobima Kasambu kozali 6 bobima Lingwa kozali mitano bobima Lemba site kozali mibale bobima Limete kingawa kozali misatu bobima Limete mama huyu kozali misatu bobima Masina mapela kozali 4 bobima Masina kimbangu kozali 3 bobima Masina sifoko kozali mibale bobima Malete kozali 11 bobima Matani mayo kozali 4 bobima Kindele kozali mibale bobima Monga Solasite kozali mibale bobima Militei kozali 5 bobima Ozon kozali 7 bobima
mibale bobima. Lubudi bozali mibale bobima. Kamuka bozali 6 bobima. Minzoto bozali moko bima. Kinwala bozali 6 bobima. Mbenzeke bozali 4 bobima. Mbuli bozali 5 bobima. Telelom bozali 7 bobima. Sanfi bozali moko bobima. Pour il va laisser Kambek bozali 4 bobima. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu basentelama bofukama. Banganga nzambe botelema. Ekomama boye bongo mwana abandi kokanisa pe amilobeli boye basali batata na ngai bazali mingi baso bazali kolia malamu nzoka nde ngai nazali kokufa na nzala awa nakokende kozongela tata na ngai pe nakoloba na ye boye tata nasaleli nzambe mabe nasaleli yo pe mabe lokola okoki kobianga ngai lisusu mwana wa yo te kamata ngai lokola moko ya basali bayo atelemi pe azongi epai na tata na ye ezali ye naino na mosika tata amoni ye pe ayokeli ye mawa akei mbangu koyamba ye pe azingi ye ekopi mwana alobi na ye tata nasaleli nzambe mabe nasaleli yo pe mabe lokola okoki kobenga ngai mwana wa yo lisusu te kasi tata alobi na basali boya noki na mokoto moleki kitoko kolatisa ye botia lopete na mosapi na ye bolatisa ye bikoto na makolo ma ye boya na mwana na ngombe ya mafuta boboma yango tolia pe tosepela zami mwana na ngai oyo azalaki mokufi azongi na bomoi abungaki azwami sima babandi kolia lipati na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu kolo Yesu aloba kolo wa biso Yesu Christ pe tata Simon Kimbangu molimo mosantu tala bana babino baye babetaki mabaku na tia na mibeko miye bopesaki biso okati ya lingomba pona kobikisa milimu na biso basili kososola ete babungaki nzela ya solo limbisa bango pesa bango bokasi babunda na monguna satana pe balonga ye seko na seko milimo ya bango mibunga te na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Batata pe ba mama sentelama bino bozali bana ya ndako boyebi mibeko ya lingomba na biso
tosukolaka bolumbu te, tolalaka bolumbu te, totekaka to kosomba mokolo mwa eyenga te, tobundaka te pe toswanaka te bongo na bongo. Bino bozali na yango bapaya te. Lingoma mobimba lisepeli pona bozongi bwa bino na bisika na bino bosilaki kotika. Sikoyo lingoma mobimba tozali awa na esengo topesa bandeko na biso mbote na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. O kombo ya tata ya mwana pa maboko pe pa maboko. Tokomi sika na eteni ya ibale oyo tokoyamba sika basekoki. Basekoki bazali ba Kristo oyo bawuti lokola na yamba catholique, protestant, orthodoxe, armée de sali kuna bazwaki libatisa ya Yohane Mobatisi ya mai. Bayebaki te ete molimo mosantu azali. Yango lelo basosoli baye kondimela molimo mosantu. Yango wana tobiangaka bango basekoki. Yango wana tokosenga na secrétariat atangela biso kombo ya basekoki. Na il va faire une émission aux années 7. Il va s'enlever 1, vous avez 3 au minimum. Bilia esanga kumama. Bilia esanga mambo kumama. Kika s'enlever 2, vous avez 6 au minimum.
Biyela batubimale obima esanga mutu moko abima mpanga obungama itango obungama mango ozali 5 obima les mariés 2 personnes obima Mbanazema mtumoko bima lingwa ya mungama liberté mungama makala mungama les racines aux élicates obima mungama seko kimoko abima mama mwilu seko kimoko abima masina mabela mama sikoko mama madete mama makala baseko kimisaki kwa abima masina mabela ozakis obima sikoko ozali mibale obima madali maye mungama mbelezeke mungama mbelelevision mungama chikapa mungama idebe mungama makete ozali 7 obima madali mayo ozali 3 obima mbelezeke mutumo Telecom bisat obima njili tu mungama ngaba mungama depo mungama nukunga mungama Ibn mungama tanto mungama déjà appelé à tant tangini et nombre obili ngulu seko kimoko abi njili Minitoto mungama Ozon mungama Sangamamba mungama Kanguka mungama UN 2 sekoki bazali bali bali Minitoto azali moko abima Ozon bazali bali obima Sangamamba bazali bali abima Nyangara mungama Selebao mungama Bayelisite mungama Abisat Kabila pense mutumoko Ndoro prison Tibale et quand Okolo Tibale Ape tata molimo mosantu basekoki bofukama
Banganga Nzambe botelema. Bandeko basekoki omokanda mwa tata Nzambe na misaya ya batoma mukapo ya zomi na libwa nzela ya mibale kino na sambo pe mokanda mwa Luka mukapo ya zomi na moko nzela ya zomi na motoba kino zomi na mwambe. Polo atuni bango ete esilaki bino kondima bozwaki molimo mosantu bazongiseli ete kasi toyebi te soki molimo mosantu azali. Polo atuni lisusu bongo bobatisamaki libatisi nini? Bango bazongisi ete biso tozwaki batisimo ya libatisa ya Yohane Mobatisi. Polo alobi na bango lisusu ete Yohane Mobatisi abatisaki pona kobongola mitema koloba na batu ete bandimela oyo akoya na sima na ye wana Yesu Kristu mwana wa Nzambe. Esili Polo kotiela bango maboko, molimo mosantu ayaki likolo na bango pe babandi kosolola na minoko misusu na ndenge. Tobondela na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu, tata Nzambe kolo na biso Yesu Kristu pe tata Simon Kimbangu molimo mosantu. Bapate babino bayoki mongongo, bayokaki mingongo misusu, bakendaki na tango molai na mangomba masusu po ya koluka nzela ya libiki. Sikoyo bayoki mongongo mwayo tata na bango Simon Kimbango molimo mosantu baye epai ya yo. Yamba bango, pesa bango bososoli, babanga basosola pe babanga Nzambe. Pesa bango bokasi bwayo molimo mosantu po babunda na monguna Satana. Pe balonga seko na seko pe milimo ya bango mibunga te na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Bandeko babiso banda mokolo malelo boye baete bozwi molimo mosantu na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Tika lingoma mobimba tozali awa topesa bandeko na biso basekoki mbote na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. O kombo ya tata ya mwana molimo santu.
bien babili banda babotama mbala na bango ya liboso azwa batisimo yango babiangaka bango balani ou bien babili. Na tango oyo tokopesa nzela na secrétariat po ete abianga bango pona libatisa. Ezali sacrement limemia. Plus ou moins 15 ou 16. Dans le côté GDP, vous placez plus ou moins 15 ou 16. Vous voyez, le logo est à la tout droit pour faciliter l'entrée dans vos collègues. C'est-à-dire que vous voyez, le logo est à la tout droit. Vous avez 17 mouvements. Quand vous avez 20 mouvements. Immédiatement, vous avez 17 mouvements. Minitoto, vous avez 8 mouvements. C'est le moment où on va vous avez 35 bâtiments.
que les autres déjà côté à dirigeant, 15 ou 16 dans le moment. Ici, là, aux autres côtés là, en comprenant il y a côté du passage, c'est à la facile. Mais le moment où il est à la tout droit. Kinda 5-2, vous avez 26, Bobima. Delvaux, vous avez 27, Bobima. Mikendi, Ogamaka. Ngiri, Ogama. Rompenga, Ogamaka. Tambaki, Ogama. Masina Kimangu, vous avez 36, Bobima. Kinda 5-3, Ogamaka. Mango, Ogama. Faculté de théologie, Ogama.
Matete bozali 34 bobima. Kimwenza bozali 3 bobima. Kinasani 3 bozali 10 bobima. Mbango bozali 22 bobima. Fakulté bozali 9 bobima. Kalamu Bogamaka, Kaluka Bogama, Sifoto Bogama, Kaseta Bogama, Esanga Bogama. Kalamu bozali 23 bobima. Kaluka bozali 16 bobima. Bapadia que Faustin bilongo côté na wani wani côté ngama. Ile sa passe na ndakona kule. Masina Sifoko bozali 10 bobima. Tenatona bozali 11 bobima. Madani Mayo bozali 37 bobima. Madani Mayo bozali 37 bobima. Mbalemba bozali 15 bobima. Ngafani bozali bobima. Sanfil bozali 10 bobima. Kimba Sete Bogama, Ngafani Bogama, Fosnara Bogama, Kamaleni Bogama, Lukunga Bogama. Kimba Sete bozali 12 bobima. Ngafani bozali 6 bobima. Fosnara bozali 8 bobima. Kamaleni bozali 12 bobima. Lukunga bozali 15 bobima.
qui passait l'émission programme. Il faut la droite, pour le groupe de la droite et de la gauche. Kitambo Bazaliti Solima. Bananua Bazali 16 Solima. Banganga Nzambe botelema. Bandeko balandi bino bozali babili soki totali na mokanda mwa tata Nzambe na malako mokapo ya misato nzela ya zomi na misato kino zomi na sambo na mokanda ya Matie mokapo ya tukumi bale na misato nzela ya zomi na motoba kino tukumi bale totangi na mokanda ya Baloma mokapo ya motoba nzela ya liboso kino zomi na moko totangi lisusu na mokanda na misala na batoma mokapo ya Mwambe nzela ya tukumi sato na mitano kino tukumi sato na Mwambe pe misala ya batoma na mokapo ya mibale nzela ya tukumi sato na Mwambe kino tukumi sato na libwa ekomama boye oya kondima akobikisama oya boy kondima akosambisama Petelo aloba ete bobongola mitema mya bino pe bobatisama moko na kombo na kolo na biso Yesu Kristu mwana wa Nzambe pona kolimbisama na masumu mabino
pe kozwa likabo ya molimo mosantu. Pona nini ofandi boye telema obatisama osukola masumu mayo pe obila nkolo Yesu Kristo otia elike na yo epai na kombo na ye. Tobondela po ete nazali mutu mabe, mutu wa masumu, na tondi na soni, kasi lokola ezali bopona mikati na biso pona bosali motindo oyo pona kopeo nzambe wa biso okitisa molimo mosantu na bayeba mibongisi pona kokokisa makomi. Pambola bango, latsa bango bokasi po bakoka kobunda na monguna Satana. Pesa bango nguya baboma mibeko mya yo. Latsa bango elembo ya Bwana na kombo na nzambe wa biso wa bolingo, na kombo na Tata, Mwana pe Tata molimo mosantu. Ndeko mobali pe ndeko mwasi, pona bondimi bwa bino pe bobongo limitema epai ya Tata Nzambe pe bondimi kolo Yesu Kristo, toyambi bino na kombo ya Tata, Mwana pe Tata molimo mosantu. Amen. Betela babili maboko, betela bandimi ya sika maboko. Maboko mabeta mapona bandimi ya sika.
Bangamanzabe mufana bani ya sikato tika makelele na Kongo na tata mwana pe tata Molimo Mosantu bona bateme ya lelo bassin de lama bazali 284 personnes nzokande basekoki bazali 42 142 babi bien balandi bazali 1392 na nyonso oyo bakuni mokolo malelo bazali bongo 1821 personnes 1821 tokondela tata Nzambe kolo na biso Yesu Kristo tata Molimo Mosantu totoni bino botoni lokola bokomiselaki bana babino baye bapengwaki babosanaki ndako na tata na bango basili kozonga baye bazalaki na ndako ya bapaya basili kokota na ndako ya tata ya bango baye bazalaki kotelela libanda basili kozwa esika na kati ya ndako ya tata na bango tosengeli bango bolimbisi po ete bayika piko ntango nyonso po ya kobikisa milimo ya bango mpe bazoka nsima lisusu te seko na seko tika ete mapamboli na nkolo na biso Yesu Kristo mpe bolingo bwa tata Nzambe mpe bosungi bwa tata Molimo Mosantu ezala biso uta lelo kino suka na molongo tosengi bongo na kombo na tata mwana mpe tata Molimo Mosantu. Amen. Yango wana Banganga-Nzambe kotelema mpona kozoka na bisika na bino faki okotamisa Banganga-Nzambe na mosala kitoko bakoki kosala mpe biso bandimi tokobetela Banganga-Nzambe maboko na mosala kitoko bakoki kosala na mokolo maleli faki amen. Na kombo na tata mwana pe tata Molimo Mosantu mama conseiller direct ya tata mokonzi wa bule totonisami na esengo po ete mokolo mwa lelo ebongisamaki ete baoyo balandaki bandimelaki nkolo Yesu pe tata Simon Kimbangu motindami na ye bayambama lelo yango na occasion ya bateme ya lelo tomoni ndenge totikaki oyo na nkamba yo lelo zali kati na biso totonisami na esengo mama yango ezala biso bandimi ya kala ezala bandimi ya sika totonisami na esengo mama po ete bino bozali lokola litoko ya mai source ya mai ata elanga eza ndenge nini ekoki kozanga mai te Kinshasa ye yango na ntango oyo mama biso baso tozali ya kobongama po ete toyoka toli na yo oyo kolendisa kondima na biso na bandimi ya sika tobomba tosala po tozwa lobiko yango wana topesi maloba epai ya mama po ete akoka kolendisa biso bana baye.
Merci maman. Lelo bandimi ya sika oyo baye kopesa maboko na tata Molimo Mosantu. Po ete lingomba etongama bango sika baye totonza misika na posa pona koyoka liloba na yo mama. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Nzambe na ngai maloba ezangi biso. Lelo ezali mokolo munene pe ya isengo. Bana na yo basili kobotama lelo. La famille s'agrandir, Nzambe na ngai topesi yo merci. Po musale ezali monene, basali bazali moke. Pesa bana no makasi. Po nzela oyo ezali nzela moko ya pasi. Musala ya pasi bapesi yango na bana ya bato po ete bamonene yango pasi. Tango ekoki Nzambe na ngai yaka koteya biso. Po Satana tiki bana no ya bilembo te, me tozali na bobangi te. Zala na biso kobanda tango eti tango ekoya na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Kinshasa oye. Bandimi ya sika oye. Bana babotami lelo oye. Tata Molimo Mosantu oye. Tata Molimo Mosantu oye. Tata Molimo Mosantu oye. Ya solo batata na ba maman biso banso tozalaki awa tolandi matei oyo batei tika tobomba pe tosalela po mokolo ya suka tozwa kobikisama na bino boye korejoindre biso na mosala oyo ya pasi tozali na yango. Ya solo l'église Kimbangiste ezali église moko ya kitoko. Pamba te tovandi na Nzambe. Tokoliaka na Nzambe. Ozali na problème. Meme pai ya Nzambe na yo okozwa réponse. Ya biso tokozelaka te. Est-ce que tokondimaka yango ke tovandi na Nzambe? Bandimi ya sika oye. Bandimi ya kala oye. Ya solo mateye kosila kate. Même biso batu tokota kala. Ngana zalaki baptisé na 1961. Même okolo bakodiamba kabiso. Bana nango bayambi bino lelo. Bozali lokola bouti ko botama. Mwana soki abotami azalaka na masumu? Ndenge bofandi wana lelo bakebino bozali na tâche moko ata mokete. Bolate elamba wana ezangi tâche ti suka na molongo. Ya solo ezali facile te. Na période oyo tozali kotraverse mokili eningani boye korejoindre biso. Biso tozali na chance monene. Tovandi na Nzambe. Nzambe azali kokebisa biso ntango nyonso. Ndenge tokomonaka na poto soki tozali kotambola na nzela tomonaka baradar. Soki voiture wana balobi to mituka balobi botambola 90 à l'heure, yo soko lekisi kaka muke yakangi yo photo. Moyen owanga nezali te. Mokolo wana kovanda na ndako moni kaka facture ekomeli yo. Metango nini ngai na atosaki te. Wana ezali mayele ya mutu me Nzambe ya solo mutapesi yango. Moyen owanga nezali te.
pamba te ya facture tango ko ya na photo na yo na marque ya voiture na yo na chauffeur oza na kati oko yo wanga na ndenge nini bongo nzambe oya sali biso nzambe alobi to sala mutu na lolenge na biso donc mutu azali nzambe me tokomi yebaka na biso te tobotama na mayele oyo ya tata nzambe kasi ntango toye na mokili tobebisi yango nzambe alongoli eloko wana atiaki biso imbangisme oye me lelo mposa ya nzambe alingi kozongisa eloko wana mpo nzambe alobi akosala eloko moko na mokili banda la première génération ntina moi mwa lelo biso tozali 4e akosala lisusu 5e génération te biso bato ya suka likambo na monene kosalema na période ya yo na ngai batata na bamama est-ce que tokondimaka yango est-ce que tozali na bobangi ya nzambe bakolobaka na biso la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele balobi toluka liboso bokonzi bwa likolo est-ce que tokolukaka yango ya solo nzambe alobi ya se ya biso ya likolo ya banani ya biso ya likolo na ya se ya biso pamba te kimbangu azali mvwama yango ayaki po abimisa mutu mwindu na lipulo tozalaki na bowumbu oyo tozalaki posa na ye mutu mwindu asepela a reprendre la première place oyo azalaki yango wana batata na bamama lingomba na biso bino bato boye korejoindre biso eza lingomba moko ya kitoko mpe ya esengo kasi nde mibeko eza kokesanisa biso na bamosusu biso totiaka accent na mibeko les 10 commandements hormis les 10 commandements les 12 préceptes les interdits makambo ebele mais ça na yango pasi te soki olandi yango batata na bamama toza na besoin ya koanvie bato mosusu te po biso nde tofandi na nzambe tata molimo santo ye bandimi ya sika oye ya solo bandimi ya sika nayebi ke mingi bouti na bagroupe de prière bipai na bipai mais soki boye kosukisa wa pamba te likambo ezali eza koete likambo ezali oyo ememi bino boyeli na esika oyo tozali kokende mokili yango ezozonga nsima te ndenge na kolobaka ntango nyonso basurprise ezali ebele totala bipai tozali kokende bipai tozali kokende mama na likambo ezali kozela biso na bati bozwaki malongi bozalaki bien encadré na batata longi bolandi mateya nyonso tu pano koma kimbangiste babengi biso bakimbangiste tozali bakimbangu en miniature toza na kombo ya tata na biso ndenge tolati soki tobimi na balabala tala bakimbangiste donc bana ya kimbangu me kimbangu azali non violent azali kosenga biso totika mabe tosala malamu pamba te alingai ningisa mokili masengi yo na ngai topesa ye maboko me biso tozali batu topesa nzambe maboko me tokopesa ye maboko na bolingo mibeko misala totambola kaka na solo kuna tozali kokende makambo ezali kozela biso makambo minene mokili yango tokotala ndenge yango ekozalela tokokamwa me tokokokamwa te parce que tozalaki averti basi bayebisaki biso nyonso tokokamwa eloko moko te na bouleversement oyo ezali kosalema na mokili tozali komona yango tozali kokamwa eloko te yango wana tokota na distraction ya satana te ndenge nyoka akosaki adana aye kokosa mama eve ale akosi adam babebisaki me nzambe alingi kozongisa biso na première place oyo biso tozalaki mondele asasepeli asazwaki 1 quart 3 quarts eza ya banani
Kinshasa oye! Bana ya mapambo yoye! Nani ayebaki mbala suka na lobaki awa? Nandimaki teke na kozonga. Ngana yebika peut-être l'année prochaine. Mais ndenge mundela loba, l'homme propose, Dieu dispose. Yeka mutala ka maître na biso. Toninga te. Yo lingi ko sala boye, yeso ka boyi asali na ndenge yo yaye. Pamba te to sali bana na ye. Ya mwana bana na ngai boye ko rejoindre biso. Totondisa mine sengo. Mama soki aboti na ndako mwana musupaye ezalaka esengo te. Biso pe totondisa mine sengo. Ndenge boye ko rejoindre biso. Otala kaka ndenge biso tozali kotambola. Ya mabebo kopiete. Me ya kitoko bozwa. Ndenge biso tokena mikilio ya bapaya. Balobaka na biso tango nyonso ya kitoko nde tomema awa. Ya mabeto tika yango kuna. Yango wana mingi ya kolobesa te po tango na biso eke musika sino te na félicité bino boponi nzela ya kitoko mutu akosa bino te pamba te Satan akomi kokosa batu yo mpe soko moni pasi eleki nakena ngai mapepa ya mama Bikudi nakena ngai kuna po awa pasi eleki te soki osengi yeba ndenge okosengela tata na yo. Ce que osengi zala na patience po Nzambe akokosaka te tosengaka kaka na solo pamba te ozosala mabe ozali kosenga Nzambe pe aza lokola batata na kati na ndako tata te mobeko ne kati na ndako mpona kosukisa maloba na ngai tata lobi bana na nga soki tokomi 20h bino nyonso bokoti na ndako nalingi te moko azala libanda po mokili yango eza malamu te apesi instruction mpo na ndako na ye. Papa toyoki merci tokomi 20h yo okoti na ndako te 21h 22h 23h na ndako motema ekomi pasi mwana nano akoti te baparent bakomi inquiet yo ozokota na ndako te. Tango koya papa excusez nazalaki boye opesa explication na yo. Tango opesa explication lobi obandeli lobi kuna soko lobi papa na monaki elamba moko kitoko sombela ngai yango tata kosomba mpona nini ozangi botosi eza boye te ya bongo Nzambe oyo asali biso son image et à sa ressemblance mutu azali Nzambe alobi tosala te biso tosali kaka mais après Nzambe na nga ozopesanga te mpona nini oyo kutu bayebi yo te opesaka bango mais bango nde bayebi ye te bainstruction eza kati na ndako na biso bango kuna bayebi yango te mais yo na nga toyebi ke tata na biso alinga boye te mais ozosala quand même. Mais tata kosilikila yo pamba te yo ozali mwana ya ndako tata azali koteya biso butu moi papa simoki mbangu kiangani azali koteya biso tosala boye te totika mabe tosala malamu Nzambe aliyasala likambo nano esalema na mokili te likambo yango ezalaka nini memorial oye tokotonga te ekosila te bon bana babota misika oye lelo bino nyonso tufokoya kopesa mbongo nsinsani toyokani yakala tokopesa ya sika mpe tokosala nini pamba te po totonga Yerusaleme ya sika epai tata Nzambe kolo Yesu na nani bisika bango bavandi ya solo mingi ya koloba ezali kasi tozala ndene esengo mpo lingomba oyo ya tata Molimo Santu ekeke ya suka nde ya kuna tozali kokende makambo ya pasi na ya kitoko ezali kozela biso me biso tolingi tomona nini ya kitoko oyo batei biso tobomba mpe tosalela
po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama tosilisi boye na kombo tata mwana mpe molimo santu. Amen. tosalela totonda maboma ya minene oyo mama conseil direct ya tata mokonzi wa bule apesi biso na mokolo mwa lelo tosalela yango na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu okombo ya tata ya mwana